Katakia dans le but que j'ai la ticana va fêter passer la groupe na bango parce que j'ai la maximum témané à ma bépa Karine tika Karine va rien na babino biso to linga na biso ye maga e bine biso te mais to linga ye Yvette Kalombo azana bolingo na ye aza moninga ne ya bomwana alaxi bolingo na ye avant na ba obalingi ye témoigner Congo mboka na bino tande ko Eliezer batie les poisons tu vois 4 millions na bino na muto ya bioté j'ai fait fonge alo balango avant tous la précaution té alors baki batumi balé bangi batie la Karine Mokonzi poison et ça Jaël en janvier parce que ce qui poison s'est présenté qui janvier est capable de continuer la Karine Jaël pas capable j'ai la kanisa qui bambongo oh Myriam za continuer la Karine za mbonga Myriam non et za mbongo ka biso to kanisa pour Karine a présenté que za ndeko na ye yango to za ko pesa mbongo Karine pa ina ye yango za ko tinda ezate kimbongo Myriam ser omoni poto ya pasi Myriam na mbongo te ezaka normal to vivaka boy ndenge ozo sala to leta zo futa yo mais ezate que kokomisa muto lokola zoba ndenge wana c'est pas bien pona ngai pena na kosenga tita réconciliation oui pona kozala na en tout cas, ça biso pena passe ya komona mama ndenga leli passe ya kobota quoi réconciliation ya Karine Mokonzi na Jaël Show bazaki ba camarade en tout cas biso tozana te pona okabola ndeka ba mama balobi biso tozana pona ba fan balobi ke bazonga na bango mais bazala so ndeka bazala kité parce que baza peka te parce que Karine Mokonzi na poto Jaël aza baza kate donc na muto sa vie na côté na mais basolo na bango donc biso pe to rotela biso ba mungu atna ba pilipili tina affaire Karine Mokonzi na Jaël Show lokola bayokani toki ndeme rapesi ba exemple ba fisi wa pesi exemple ya ba to belé donc ndenge Jaël ba na ko tonga Karine et pas na Myriam mais Karine pena na sepelane lo mo wazaka na motema ya kolimbisa même so finga ka ndenge ni Jaël fois combien de fois finga Karine mazongi saka donc bazonga ba camarade ko ba plus loin mon ami intime donc ba koma pena ba camarade ya makasi mais cette fois-ci eza sous te pena donc lo mo sa Karine asa ayo kaka ndi ba fan kande ba lobby to bimisi bato lokola neti ki peka yebana kite to c'est les gags le monde entier ba yebi donc ki peka obino bolo ba oya artiste comédien c'est ça asala ipe émission lobi ke kombo wana bolo ba keza kombo na ye mais botika opesa kombo mutu c'est ça aini aboya lebite ki peka bolo ba kala te vrai ki peka nde donc to mona ki yango omoni ke ide ba gag pena ngaba na bula ti on habite photo ki ndao mona ninga ba gag yango be émission banini moni lelo to za liberté d'expression to za mboka moko ya démocratie o lelo mutu to libre ya ko soutenir moto to alingi lokola biso sko to soutenir Karine Mokonzi na ebiti est-ce que ba moni biso to finga batu est-ce que to finga autorité moko ya moko yo so to fingi musicien même si ba musicien ba koti ngako Karine Mokonzi aza aimé bato ba ina Karine Mokonzi ba lingi Karine Mokonzi te baza mukie koleka bato ba lingi Karine Mokonzi ba majoritaire lelo ngai non na appel na zo auparavant de nazara liboso mais lelo na ko soutenir Karine Mokonzi na sentir que na ba appel il y a des gars Karine a lobby ba enregistrer mais biso to lobaka Karine a comment le quoi danger public liboso mutu nyonso tout akolo ba likambute mutu faut enregistrer et ça bien te to faina baninga ezate ki bokomisi muninga mal à l'aise ata lobby ata kosoli bo enregistrer et ça la kate pona ngai na ebite limbisanga ba mais pona opinion nanga bakosolo la po bibelo bitoza binemite mais ya kozala baninga non basola ka non bazana bakandate mais Jaël atikana ba fête de basali ba groupe na bango potika monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. Congo Température.
température.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo température et yena mo pepe asika ya tobina e Congo température et yena mo pepe asika. Donc va pesi ba mio ki ba message va pesi bazo kangabino bazo lingaka que non groupe wana bosali bo soutenir Karine Pone Koya. Est-ce que tu peux penser à quoi analyse ni ko sala? Et là non sala na bate naoki ba intimidation ka yoto zuba appel ngapena zuba appel pene belé de partout bazo benga balinga ba intimider biso to ba kinois donc to ba congolais toza en plus na démocratie mutana libre na e ya ko soutenir mo to alingi songa soutenir lelo Karine Mokonzi eza posta na ngai eza nakolo bate loko bango to ba boy Karine Mokonzi dans le monde entier Congo mobimba ba kinois to ba ina Karine Mokonzi le ça le plaisir ne po yebani lelo poto parce que batumba kombo zotanga na poto Fennec chef Mokonzi Karine Mokonzi non c'est comme si ne yona bat ba na poto mocha ba mal à l'aise puis en plus ba idée ba gag o salinga mutumo atunenga et pourquoi bo sali bon pona boy moki on a dit non on a fait ça exemple ya babenga kena Delphin Mbula Matari asala ki asala ke loko mo bo azo imiter même na bi non il faut comprendre que un Fennec chef Mokonzi est artiste donc ezaka ka ndenge mo ndenge azo soutenir Karine Mokonzi pe azo bimisa pe bato wana parce que baza connu na ndenge mabete za na ndenge mokeri ke soto bimisi bato lokola neti ki peka yebana kite to c'est les gags le monde entier ba yebi donc aki peka obino bolo ba o ya artiste comédien c'est ça asala ipe émission lobi ke kombo wana bolo ba keza kombo na ye mais botuka opesa kombo mutu c'est ça aini aboya albite ki peka bolo ba kala te vrai ki peka nde donc to mona ki yango au moins que idée ba gag penda ngaba na bulati on habite photo ki ndao mona ninga ba gag yango be mission banini mon lelo toza liberté d'expression toza mboka moko ya démocratie o lelo mutu to libre ya ko soutenir moto to alingi lokola biso sko to soutenir Karine Mokonzi na ibiti est-ce que ba moni biso to finga batu est-ce que to finga autorité moko ya moko yo so to fingi musicien même si ba musicien ba koti ngako to musicien roya ngaso ba kayinga na linga sko musicien wa se présenter pena boye nga pena na boye koti mai mikolo ba charge à Karine Bokoti te ben tono tu ba yeba bagage ezali bagage eze belé beli sepe bana poto longoli ba stress poto longoli ba stress belé bazalaki ba komaki désespéré donc alors kena déjà ko funda pe bino ba kena pe déjà ko funda bino na parquet parce que babi batumsu bazo déguiser na bilongi ya batumi susu mais ba funda ngasko na wazande ba kangai ampesi ngangu na banga na ngate intimidation nyonso bone bazo benga bino bana besoin mabobo mande kiri wana ngako to biso to sali moi kiri au poto longola bana poto ba stress banini donc pour soutenir pe Karine Mokonzi soki bakangi biso biso bakombo bato totangaki biso tosala émission na bagag totanga bakombo bato te donc to bango à chaque fois ba charge bazana pona ko insulter bato te ba charge bazana nde pona ka ko bandeka ba vérité bango ba vérité bango ba mona raté bango ba finga Karine Mokonzi bato ba mona raté finga na mama bota Karine Mokonzi bango ka ba bon siko biso tosali bagag komi ke boye lokwa biso to bomi bato le wa moni ke biso to bomi bato c'est pays ba moni ba otinda biso nde ki sangani neti nga chef Mokonzi donc yo bazoka na makasi kutu na obanga na ngate ba ya pena okanga ngai pena ke c'est pays ya ki sangani lo ba bike ba okanga biso mutu makasi te moko na basi belé na poto Karine apesi o basi yango zo sa babi surtout yo nde en tout cas to banga te ba bentimila so pa ma moto pamba kwa donc tumbana ngwela mbate biso to ba congolais étranger mota zawa o ba okanga biso soit na Rwanda te chef Mokonzi na Rwanda te o ko chef de l'état ils na ba voice ça chef de l'état si papa matondo ayokisa moni chef de l'état aza pona biso tout chef de l'état za mutu te papa Félix Tshilombo Tshisekedi aza pona bangala aza pona baluba aza pona batutu en plus père ayebi donc moni papa batika na chef de l'état na makambo batia na libanda biso tozana pona ko kolongola ba batu ba stress ba nini donc eza na ngoti ne batu ba boule boy biso batutu en tout cas merci pour na Karine ndenge nini bato msupe babenga kuna téléphone fi wana za mabe abo eza réaction eza la bato msupe sûr que bato no pe o ba yebaki o kala peut-être msu ba ko za la surprise ba monio lelo nengo zo soutenir Karine peut-être benga ngai ba lo ba ke chef Fennec Mokonzi zo décourager o te na o chef Mokonzi za voter d'habitude auparavant en voter na minute sur na délivrer o Karine Mokonzi boy mais na moni la plupart ya bato Karine Mokonzi aza aimé bato ba ina Karine Mokonzi ba lingi Karine Mokonzi te ba baza mukie koleka bato ba lingi Karine Mokonzi majoritaire ba majoritaire lelo ngai
naomona bapel nazozwa auparavant nde nazalaka liboso mais lelo nde nakoma soutenir Karine Mokonzi naosentir pena bapel ya dégâts osanti pena bapel banini. En tout cas félicitations chef Fennek Mokonzi, il faut soutenir sœur na yo boye boazande kono congolais boye congolais plutôt tala bato ebele baolinga bato tu bayinaka Karine Mokonzi asala nini. Karine Mokonzi alongola biso ba stress mususu ba poto osentir que makama mukande donc tungisa yo maintenant que otalika live ya Karine Mokonzi moi espoir avec moni pena Shadrach Discouré dans les cas donc il y a Jordan Kambala donc donc charge à Karine numéro 0. En tout cas ba tika ko ma mo to biso to zana to bomé motute to sali mutu mabete crime ni to sali o lelo to ko mériter to ki sangani on a crime mort to sali to mériter to ki sangani. En plus on a pays des droits ceux qui balingi to kene ba osamba ba ko bimesa ba musicien aussi ko biso to fingi ba bimesa bango to samba la bango na ba musicien yo moninga na finga ki yo. En tout cas batika wa ma mota pamba donc ba appel ba ça ba ne donc faut pas décourager moi on va ya sikeye quoi moi sika et na internet to moni ba vie belé ba ok internet ne tikali ya biso ba parallelo te gititon et tikali ya biso ba to sika vraiment donc ba ken piana da ba o so ba boulote na minute dans des biso ken piana ou bientôt les fois voyager ba nitara vie déjà collé à tira moi terrain peu vite ken piana travailler trop hein vient dans la respecter trop. Donc à travailler ma casse sur internet ma débouvert landa biso siko donc ken piana travailler mingi. Il faut ce qu'on espace c'est pas biso batika biso peut respirer donc on peut pas qu'on balinga ne ba étouffant en Karine Mokonzi aza toujours McDonald succès na esi la tant que biso ba chef Fennek Mokonzi to soutenir na biso Karine Mokonzi ko passe ndé ya ngwana bato so ce que to pesa ki soki par exemple to soutenir ki artiste bien comédien bien chroniqueuse wana engeza ate que bonio sona pour te soutenir Karine Mokonzi yango batebe ba linga ba étouffer ba charge ba étouffer ba gag en tout cas toza pena contre Batouana, toi contre Bango. Ok, merci beaucoup Fennek chef Mokonzi. Le soki nana maman nanga mo bayi na peso mbote. Mais na biso likasi maman mignota parce que oza na kasi alisa bat ba okene likasi na 4 saisons. Ma mère lui Fennek wana, il est vraiment to linge mingi ato se bele maman za na États-Unis maman mignota espace 4 saisons na likasi babi Congo za munene. So on a besoin OK tourisme à part Kinshasa. Ba place ezali katanga ezali qui vous allez même mikolo to vivre na kata likasi na 4 saisons parce ba autorité minene bayaka et pas maman na biso mia niota et le lot temps ozomona Armand Mokonzi frère ya Karine Mokonzi propre azo le canapé na ba émission et tant que le lot posa kan kata lutte wana ezo sala ondengeni Armand Mokonzi amon trop c'est trop nanga olinga à chaque fois ba finga ser na et à chaque fois ba tout monde rabazalaka contre ser na yango donc mutema mutu mutema ndeko non donc on a ndeko à chaque fois batuka contre en tout cas Karine Mokonzi alinga te famille pena bakota botika na obunda ngonga moko elba bongo ngamo ko pena zona donc na obunda kombana na ba charge na ngatu mais tout le monde arma non trop c'est trop abi alobaki ezala raté nani ngako linga pene loro wana Karine Mokonzi asala abomana nyango na Congo o batutu ba koma contre Karine Mokonzi bala kapso moto Karine Mokonzi aboma na Congo ba Rwanda kutu ba boko ka bango te donc mon Congolais lingi ndeko Congolais te toza ba ndeko même si ba frère na so ba diaspora na poto ba benga biso wana biso tout ba Congolais donc botika ser na biso Karine Mokonzi a respirer vraiment donc en tout cas coup de chapeau na Armand na CP là na mon émission ça qui na ba différentes chaînes à soutenir ndeko na en tout cas félicitations en tout cas biso tout oza na bino Torobunda Kombo malin bevena donc ba charge bazar. Merci beaucoup Fennek chef Mokonzi qui est vers à la fin. Je pense que Ezan Ali Solomon n'a pas été Ali Solomon a dernièrement réconciliation gel show na Karine Mokonzi mais ba fan moko pe o alinga ka mingi ba maman ba ça qui m'envoie sur quand on peut quelques minutes na pesi d'abord un grand merci à maman Katia Lelo monter ma papa Jimmy Placide o azali ko lananga un grand merci na frère Nabiso derrière la caméra Drake Mbaye donc vraiment Azawana et un grand merci na équipe technique Mobimba Congo température vraiment au Bozalarawana toujours wana Shadrach Discouré na bosanité maman Rosette la fleur d'ambo na bosanité auto zengama mbubabi mikolo ponako sokoza na besoin somba monter venanga auto zengama mfuna pe a lelo pe fort abaki faut ça fait auto zengama mbu balo azana Irlande somba monter
il y a avion contacté kaka auto zenga mambu a na besoin na Jo Lili a talent cher annonce na pesi un grand merci na ba cher internet tout na lingaka toyoka par rapport il y a réconciliation à Karine ya Karine na Jaël fan oyo alobaki vraiment avi na ye na olinga pe yo pe connectement oyo kangoma lito ezala na rochango moi pembeni na yo parce que lito il faut ezala yango yo quoi. Alors bonjour petit Tita. Et n'a oublié papa. Nathalie émission na yo salaki pour la réconciliation c'est la carré. Ils ont m'habité pas se réconcilier mais pas là on soit ensemble parce que j'ai la lakisie ndenge ya motema nezali. Oyebi Fifisiwa azwaki gare centrale bazaki bacamarade te na Karine Mokonzi azwi une gare centrale mais c'est là que Jaël azalaki mpenza camarade ya Karine akomi azwi place neti na Latimi Wata ake plus loin akezona Myriam mpo banotonga Karine c'est pas bien omoni makambo Jaël asali epesi biso kobanga mpona kovanda na bacamarade bango bakomisi Karine lokola mutu moko ata kutu mama Olive to mama Denise baespionaka bango bongo te Karine ata kosoli baenregistre Karine ata lobi baenregistre mais biso nyonso tolobaka Karine akoma lokola danger public liboso ya mutu nyonso tu akoloba likambo te mutu fo enregistre ye eza bien te tofandi na baninga eza te ke bokomisi moninga mal à l'aise ata lobi ata kosoli boenregistre ye ezalaka te mpona ngai nayebi te limbisanga baba me mpona opinion na nga bakosolola mpo bible elobi tozala binemi te mais ya kozala baninga non basololaka non baza na bakanda te mais Jaël atikala na bafete nde basali bagroupe na bango potika Kota ekati non esili te mais te donc a continuer qui pardon po ekataki nalobi ke Jaël atikala na bafete basali bagroupe na bango parce que Jaël alakisi motema na ya mabe pa Karine tika Karine afaya na babino biso tolinga na biso ye maga ebine biso te mais tolinga ye Yvette Kalombo aza na bolingo na ye aza moninga ne ya bomwana alakisi bolingo na ye afaya na ba o balingi ye temoni Kongo mboka na bino tande ko Eliezer batieli poison tu vois 4 milliers na bino na muto ayebi yo te j'ai fait fonge alobango avant tozwaka ba précaution te alobaki batumi balé baningi batiela Karine Mokonzi poison eza Jaël na janvier parce que ce qui poison se présenta qui janvier est capable de côté la Karine Jaël pas capable j'ai la kanisa qui bambongo o Myriam za côté la Karine za mbonga Myriam non et za mbongo ka biso to kanisa pour Karine a présenter que azan de konaye yango to za ko pesa mbongo Karine pa ina ye yango za ko tinda eza te ki mbongo Myriam ser au moins poto ya passe Myriam na mbongo te eza ka normal to vivaka boy ndenge ozo sala to l'état zo futa yo mais eza te que ko komisa muto lokola zoba ndenge wana c'est pas bien pona ngai pena na kosenga tita réconciliation oui pona kozala na tu continuer tu continuer suka mais pas à l'ensemble c'est pardon moi ça Karine pas depuis moi so na Karine nous so la banaye na lingi so ça ba mission à la sage batandra so na pas bien confiance parce que le ba ko balukela ye na lingi donc na pour ça que na kimia asa mwana na ngate ande ko na ngate mena linga to tellement mingi parce na eza ka passa motema na ngai OK tita bonne journée merci oyo ka vraiment maman Leli en tout cas le chef Mokonzi pour tout conclure par rapport il y a Eloko Yoki maman Leli même réconciliation il y a Karine na Jaël tolingaki parce que tona biso tozarana te pour tout kabola batu na ça qui émission par rapport à Yvette Kalombo ninga lobaki kelika moseza kolimbisa mais oyoki ba fan ne maman Leli dernièrement na yo pour tout conclure en tout cas ça biso pena passe ya komona maman ninga Leli passe ya kobota quoi réconciliation à Karine Mokonzi na Jaël Show bazaki ba camarade en tout cas biso tozana te pona okabola neka ba maman balobi biso tozana pona ba fan balobi ke bazonga na bango mais bazala so ndé bazala kité parce que baza peka te parce que Karine Mokonzi na poto Jaël aza baza ka te donc na muta sa vie na côté na mais basolo na bango donc biso pe to
trop c'est la besoin mungu atna pilipili tina faire Karine Mokonzi na gel chaud lokola bayokani toki ndemera pesi bi exemple ba fisi wa pesi exemple ya ba ya ba te belé donc ndenge gel ba na ko tonga Karine pas ya na Myriam mais Karine pena na sepelane lo moko za na motema ya kolimbisa même so finga ka ndenge ni gel fois combien de fois finga Karine mazongi saka donc bazonga ba camarade ko ba ko plus loin mon ami intime donc ba ko pena ba camarade à ma casse mais cette fois-ci eza sous pena donc lo mona sa Karine ayo kaka ndi ba fan kan ndi ba lobby on conclure ba dédicace na yo na ba tout balinga Fenech chef pour na conclure na bisaka ba fan na biso tout ba za ba mele pa ma pio biso toza ba charge na mona ba Peggy Tuton le parallelo ba beki scène là Fenech mo Cédric to apena tel moment trop donc toza na ba charge toza apena ba afifi mama Bobby toza na apena donc tozo soutenir toujours Karine Mokonzi to soutenir Karine Mokonzi boyo kana binoteo biso to ba congolais to bomi motuté to sali crimoté to sali ni attentant ou bien ba chef l'état ba kota mamwe belo ba musicien ba kota dans la minute oyo biso to longa ba stress ba ni donc et là dans le barara le Pierre Land le vieux Pierre Land le silencieux vieux Jackson Mangala mon bongo mon vieux choisi matata bambote na vraiment donc na mito na kina na biswa l'inspecteur Miguel Mbongo ya salon interstar Chico Simi Sanadej Panzo le vieux Ali la caisse lui tout balandanga Jonathan Gogo depuis les États-Unis tout balandanga mon boss Koja Kabuya principe la caisse depuis Brésil bakala caisse bambote na vraiment maman Solange caisse tout balandanga en tout cas merci maman Kati ale le palinga go mingi maman Kati ale le surtout nazoka kombola maman Kati ale lo te ma papa Jimmy Placide bambote na Paris maman Kati ale lo vraiment donc na CP maman na biso pe nyota ya 4 saisons o azo mema biso likasi balobi to ke indépendant donc likasi quoi non na komba ko tana te maintenant que grâce à maman nyota donc en tout cas merci beaucoup na yo Peggy Tuton le parallelo pour na espace non pesinga merci na Drake Mbaye Patrick Adikité le pe wana Rolanda biso azane na Kinshasa mais bana poto boyebié un grand merci na équipe technique Mobimba Congo température de commune Souka il y a mission na biso analyse sur le net affaire intimidation un grand merci na Otto Zengamamou triple nationalité un grand merci à Patrick Bilan Foma un grand merci à Emani Kialanda un grand merci à Ephraim attendez l'équipe mission en ce net moment un grand merci à maman Arlette Matoko Mami Mola aussi Batono Sobolingara Peggy Titan Obolanda Rangai vraiment maman Karine Djamba Naibi Keboza Ebele maman Meje Azarana Belgique maman Langa maman Bea maman fan tout ya Karine Mokonzi babato tout vraiment Bolingara Peggy Titan Boza Ebele maman Mianyota 4 saisons Nalika c'est venu maman mon numéro 30 bateau tout besoin besoin ça la visite pour ça la kuna un grand merci Nabino no Boza qui Ebele à Kolanda Peggy Titan analyse sur le net Tokutani Mikolezali Koya Bandekonanga États-Unis Bandekonanga partout dans le monde on se retrouve à la prochaine bye mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a Congo Température.